informé bino. Naïbi que moi Mikolo Leke Belé, bazo tuna partout dans le monde, Afrique du Sud, Paris, Congo, bazo tuna ndeni tout le monde a sauté oui parce que Télé 24 avant tous les cas, faut tout la bino news. Donc les autres qui étaient pena na source, tous la bino pena ba information pena ya solo. Tout tambolagi et la surprise ya ngana bino. Moto nazo ya bino na kata plateau na kata Toronto nde naza awa donc tout en plein Toronto. A ça biso visite moko donc surprise. Ngape na ba iteka na oleka. Na bino ba bisinga mpaya mo aza koto. Bon, biso na bino to découvrir mpaya wana. To solo na ye aipsa biso po ye pas na mboko te Canada na Toronto a expliquer biso raison na ye ayosa na mboko. Télé 24 tout de suite na okota mpaya na ngai. Ndé na yesa bino surprise mpaya na ngai yeyo autokota naza pena na besoin représenter te mbote mama mbote papa. En tout cas eza surprise ndé na lobaki en tout cas limisanga parce que na ye na demande na yote parce que na yo kaki ki oza koto yo bato bazo landa biso Andrea ka Télé 24 mokili mobimba so o se présenter pour bato déjà ba hôtel elongi wabi mais elongi otomona ngo wapi o se présenter bato ba landa so mokili mobimba. Merci bonga kombo nanga Sandra Pongo. Naza mwana liboso ya maman Pongolov oyo bolingaki mingi na ye Toronto na ye Canada kota la bino. Donc voilà. Merci biso soto yebi maman Pongolov a sepelisa biso na ba histoire ya kambo ya musique oyo eningisa mboka na biso Congo nga peza naza fier pe lisusu ya oyamba yo na kata Toronto mbala liboso na kata mboko raison penda na yo oyo sana mboko ezane. Bon nazwaki moi temps mukie ya kupema. Alors na lobby pourquoi pas na ya kotala bato nyonso balinganga o nyonso balingaka mama nanga na yebi que boza ebele puisque na rencontré bato tango bazomonanga bazali directement ko kanisa lisusu Pongolov yango na lobby lelo ezana nu touroya ezana nu visite na kotala bino mais dans les prochains jours na roya lisusu ko faire rappeler bino o ezalaka ba ancien succès ya mama banzembo nyonso bolingaka na koya na ko sepelisa bino o na moi soirée moko pour que te rendre hommage na maman Pongolov. Merci te rendre hommage na maman Pongolov mais na tali pe moi bilile belé parce que to bombate to landara pe baninga nyonso na moni ozo bouger moi mingi. Donc Canada est un peu parmi ba mboko yo bouger ça ka raison yo lobby wana o laksana elongi après yo se peut ça après. Bon, en tout cas, na bougera par rapport à Makambo, na salaka na cadre ya Fondation Pongolov, pour nazali en même temps co-encadrer ba femme vivant avec handicap, na ba orphelin. Donc na tambola ka mokili mobimba ko luka penza ba partenaire quoi, bato yo bazana motema na ya kosunga ba démuni, ba o ba Monique akoyi ko zo moi likuta na moko à associer na biso pour que to sunga bandeko wana. Donc voilà pourquoi na tambola ka mingi. Merci, na comprendre déjà par ndenge o expliquer biso wana mais Mikolo to comme mon moi mon peuple wana comme mingi bana moi musicien ba comme moi pour ça ko sala lokola ba parents na ba salaki ezaka po ba posio ou bien ezaka ka ndengo yokaki mama salaki moi succès yo pour le bon na so moi neto lo bagana linga na so moi pifo wana na continuer nango. Bon, na mi comicité mais na kori koloba ete nazali moko ya na bana ba musicien oyo utakala na tombola kombo ya mama nanga. Donc na sala ba activité mingi pour na ko faire rappeler batu mama nanga. Ezali te po batu ba monanga ou bien po na sokini non ezali manque wana. Manque ya affection à mama nanga ko zanga ye na j'avais encore besoin d'elle. Et comme on dit que l'artiste ne meurt jamais, na lobby été, au moni namboka na biso soki occupé te babosani mutuna yo. Entre temps eza bisika mususu banze monezo leka batu bazali koteka bazali kotchenango na poche biso tozali koyeba te. Mais pourquoi kotika la bateau bazaba héritier na été ba dondwa na kombo na ye alors que nga moko nazali. Ngai moko tangu mutamoni nga moni Pongolov. Donc il faut na honorer mama nanga, il faut na faire rappeler batuli susu qui était Pongolov, bana bazali kobota ma sima o bayeba kaete à travers kakaya ba démarche nazali ko sala ba koyeba qui était Pongolov puisque tu vois aza icône namboka yambiso et arokufa kate puisque ti lelo tozali toujours koyoka ye ko landa banzembo na ye et donc voilà.
Bon, nako décourager au moi muke parce que na uto lo bawa tam suma bato. Obe lokola moto pala nda biso mingi Sancho Ndunga. Alubika kokana na mama na yo. Yo esale moi fier pour musique ça passe mingi pour ba série biso tokola na musique wana yo ebi moi ba concurrence ezaki moi mingi. To banana na parcours na yo tangu mama zo yemba. Avant to kena na moi lolendo Sancho Ndunga pesi yo wana. Yo oyemba musique penda obeta wana wapi? Bon, moni ngai na bandi musique penza tango mama zaye ko sala ba répétition na lopango mama tanga zoyemba nga mwana mukie pe na zoyemba mais omoni na nu penza na mi pesi na carrière musicale te pour c'est par rapport ya ba multiples tâches na zali nango mais vraiment musique exact tellement katinanga que je ne peux pas m'en passer. Alors inde salara que quand je peux na yembaka et nga banzembo na yembaka ezalaka ko ekumisa nzambe d'abord na yembaka banzembo oyo ezali ko kumisa nzambe nazali ko yemba banzembo oyo ezali concernant la paix na mboka na biso pe nazali ko yemba banzembo pour rendre hommage ya mama nanga donc banzembo ya maman. Voilà, question nanga ezali musique eza pasi mingi parce que zaka pona lolendo nde ba sûr que mama okomo kokana na mama na ko sekana mama yo bi bon ngape funa saka musique. Okay. Bon, na to kangana en place wala te parce que lelo batu mingi pe bayeba on répondre bayebi un peu parcours ya mama te. Ouais. Parce que mama pe abanda musique so ko rappeler biso moi muke pour lobi ozape mono ali boso wana. Parce que sona moi muke rappelle na makambo mama musique pour ça ne yela ka ndenge nini ne ti yo posa moi ali boso rappelle biso na bloko wana ne surtout. Bon, au moins musique eza eloko moko oyo abotama nango. Je pense que azala écoute na idée à la musique te. Po azalaka secrétaire na bureau mais tango nyonso azo sala kaka ayembaka asala boy azako yemba nde esika mutu ayebaka papa un pompon nde esika mutu moko ayebaka papa un pompon akena ko intéresser papa un pompon en tout cas yokana no moi elenge moi suana ala mongongo kitoko nde esika petango abandi yango azupe goupe akei bon nga personnellement na sala rapenza musique te ndenge na oti koloba po naza na ba activité mususu o na salaka nanu vraiment na saleli musique comme étant carrière nanga te mais puisque eza eloko naza nango na makila na botami nango je chante occasionnellement. Donc invitarangai de fois na ba soirée invitarangai na ba soirée invitarangai ata la émission batu bazara toujours na soif ya royo ka Pongolov. Pour je pense que Pongolov akufa atika batu na posa na ye. Yango omoni nga nazalaka fière tant batu balobara que je suis la fille de Pongolov parce que c'est pas donné à tout le monde d'être la fille d'une si grande star. Donc fierté nangai bien sûr na komi kitisa nyoso na sepela rapport nzambe nde akelinga boye na kokana mama nanga et fierté nanga ezali plus kotombola kombo na ko rendre hommage na mama nanga pour que bisika nyoso tout o azali kopema na kembo ya Yahweh. Ce qui a monaka azala fier de ça. Comme mabiso na mawana te parce que yo mogolobi artiste ne meurt jamais. Comme mabiso na stade wana te po to yoka ga na bandako to kansaka to yebi mawana yo wana zoloba na po musique na Congo tozonga suna mutuna nanga balobi kuna foza na moi singa loketwa po ba mama pe to yebite bo yo zali pe moi elenge moi elenge na yebite soko tui pe moi conseil po ba kulutu bazali yana zo ba stade yo koti wana est-ce que za pena nini poto sauter to longa la question singa na loketo moko te leki nzambe soko ozana nzambe ozana succès oko ozana singa loketo simbi na ngoto zwi liboma mais soki nzambe aponi yo atozana singa loketo te ozana succès nao euti pa ya nzambe to posa na mamuke bano bane na musique wana tozota la bilili tozomona ozota mboka na ba pochette mama ka trafic d'influence ya mama obe yo poso sali ya yo moko pala qui peut bateau balandi ba comparer na mama ezanemo. Bon ndenge na oti koloba ke na imba occasionnellement na linga ki vraiment na sala album na sikutu na annonça ki yango na batu nyonso oyo ba yebaka mama nanga batu nyonso balingaka mama nanga na sina annonça ki ke nazo sala album na kota ki pe studio na sala ki pe 2 clips et na binisa qui peut en fait na si ça qui 2 clips mais tant on a comme qui na stade ya ko bimisa yango nde na stopa ki na nous parce que na mona ki que na ko quitter moni mikolo producteur azate hein alors so ko ça les locaux il faut que ça les locaux na ndenge sengeli il faut que ça les locaux osa bien préparé donc on a lancé appel na mutu ali ko produire ngaya
aya oya linga produit aya to zonga to ko pe mana mwa mukie bo to zonga po olobi pe mingi batu azotuna est-ce que mwana ngo ayemba ka penza ya solo to yoka pe mwa mongongo wana bon to continuer régie ayo c'est la rivière ya conteneur bilo wa fret express maritime c'est là va batira batezali écologie bilo wa batu ba ballon ça tout le monde ngo batinde ko kota a en tout cas bino mo mo za ko ba mingi te ko mo na bilo onde zoya na ba image za image ndeko témoigner ba en tout cas confiance l'agence na biso ya fret express maritime confiance dans bino mo na ne ba bazo so bilo ma bango na kimia pe na malende nyo surtout ya discussion te. Merci na régie na élément malamu balancer biso tozongi susu na nini ndenge na uta olobawa trafic d'influence pe legaté. Et là, comme trafic d'influence, ça je précise. Hein. Au moment où au boti moi na cocaïne, il y a trafic d'influence. C'est naturellement moi mais à cocaïne na maman n'est pas nzambe ndalinga kezala bongo. Bana nyoso ba cocaïne na cocaïne na maman toli. Ba cocaïne sikoyo na siko cocaïne na ela siko nde bat ba yebela ki maman. Ni nezo la sabiso ko moi na ya maman pangolof tikala benga ta maman. Bien sûr. Il ne faut pas batu batia na mutu na bango toujours comparaison ya moi na maman. Pour maman ki mama mwana pe aza mwana omoni bato balinga ki mama na ndenge ya mama soki ba moni mwana na ndenge na ye bakoloba ke ate mama azala ki ndenge mususu alors il faut mwana tango azali ko pesa yo oyo ya ye mais dans le sens que à la kisi bino mama bino bo apprécier et puis bo moni mama kati na mwana mais likambu ya koluka toujours comparaison asala nokola mama na ye wana bokomi ko tindanga na imiter Pongolov or nga naza ko imiter Pongolov te nga nazali na Pongolov kati nanga et donc oh nazali ko sala c'est naturellement Sandra qui ressemble à sa maman. Merci déjà parce que au pesibiso susu go ya yoka susu mama ndenge wana ta la lobby trafic te ya lobby l'accès na bateau mokilwa Olanda biso kinaza mwana ya Pongolov aza mwana aza ye moko te mais l'accès biso na naibaki sukasi kotingama yanga ina mobali na ngai pantalon mokaba mama tobalana tosukisa bilobe lango ya bato likwela yanga ina shiri sukalilitama oh ngai ndaya oh nayebi kombo ya mbanda te oh yanga ndaya oh libalango ya bombanda te ae libala yanga na mobali na ngai mama na pikadala poloboko na piko oh. Merci en tout cas limbisa mama trafic d'influence na moni cher de pour les sali pena na nzoto na moni penda na ngi pena neto za na stade nanu et ça ide moi mala musique parce que les loto mona artiste boy chante artiste boy mais biso tozi moi grâce mama tikel biso photocopie mobimba pour neto ça la biso logo na yebi keza nengo lobi ko tala biso na mikolo ko ya to vanda tato yo ka ba biloko susu mama sala bien na album na yo mbala ta na sima na masolo na kati masolo o la sa pas album na yo mais o sala biloko na te poane. Bon, omoni na uti ko yebisa yo yango na yembaka mingi banzembo ya mama nanga po ba invitaranga na ba occasion ebele na sala kango toujours avec fierté c'est pour honorer ma mère hein puisque même Bible lobby moi na il faut même ya moboti na donc il faut honorer ba parents. Maman nanga akufate parce que l'artiste vit à travers ses œuvres. Voilà pourquoi na honorera toujours maman nanga et à chaque fois ba bengaranga pour que na interpréter nzembo ya maman, je le fais avec fierté. Au moni yemoro Pongolov makambo ya chante Pongolov a chanté Alexandre Samba. Pongolov chante Alexandre. Donc eza makambo banda nango banda kala. Sandra chante maman ko. Sandra chante sa maman et Talikaka ba manager hein, bah producteur Moutou oh ya Monique Kalinga salelo ko ana contacter nga. En tout cas, je vais le faire avec plaisir. Oui, donc je vais le faire avec plaisir parce que c'est pour honorer ma maman. Donc nous souhaitons la honneur ya Pongolov ma maman, je le fais sans hésiter. Merci Maman Sanda, en tout cas producteur de Makas Bazolanda biso bino bo panzara bambongo wana moi na yo alobi o akocha paquet na ye na ma place malamu awoyemba
Malasima tout à l'heure sur Nabilili awa. Bonne bo revivre biso so elo mo boye. Sandra akende ko sangana na mwana mama Betty. Siko ezaki na cadre kaka bo sepesa biso ke no ba mama bazako yo kana te bi bozaki na likanisi sima nango wana. Bon, maman Abeti, aza maman Nanga, tout comme maman Pongolov, aza maman Yaya Nanga Yolanda. Ngana Yaya Nanga Yolanda, ceux qui tolingani, eza bolingo tozu à partir à ba maman Nabiso. Ata ceux qui ba guerre, ezalaka peut-être na ebandeli, mais na souka ba maman Nabiso bazalaka ba ami malamu. Boyo kanye ezalaki pe bolingo ezalaki. Alors, Yaya Nanga Yolanda, ezalaka l'occasion. Yolanda, mwana ya maman Abeti. Ezalaka na occasion ya 20e anniversaire ya liwa ya mama ayaka ko accompagner ngai na ba activité o nazalaka ko sala pona maman nde to sala radio o bomona rapé na YouTube wana et puis ye petanga sala ba activité ya maman na ye puisque ya fandi na France azala to azala te na kin nga toujours na zalaka présente et d'ailleurs cette fois-ci kutu nazala ki penza na regret ya kozala absente na soirée o auti ko organiser pona année à Betty comme ngai faki na Canada mais nazaki prévu pe na yemba na ye d'ailleurs na soirée ango donc voilà quoi donc toza bolingo toza boyokani et biso na biso bana ya ba artiste to sali et to sangana tozali na groupe organisation auto créé to benyango Maracine donc to sangisi bana nyoso ya ba artiste to utaki ko se produire pour la première fois qui le 28 novembre passé to yemba ki donc mwana a interprété oyo moboti nae asala. Vraiment c'était très fort. Ezaki lo moko penza malamu mingi et d'ailleurs tozaki na Yolanda tozaki na mwana ya papa na biso Madilu tozaki na mwana ya papa sans souci tozaki na mwana ya papa Joe Poster John Paul tozaki na mwana ya Lengi Lenga tozaki na mwana ya Bimi Ombale donc biso nyonso wana to se regroupaki mwana même ya papa Alimas abana ko sala ba guitare donc to se regrouper mwana a pesi oyo ya moboti na ye. Donc voilà quoi. Na baksana no lo otangi ba we me mingi. Tout le monde na ba paya na mboka mpaya to yali ba artiste minene soka zo sa eloko. Awolaksa mwana mwa yo moni succès ezalaka boy. Omoni nini ezalaka boy. Papa Madilu akufi awa ka briske boy. Na ndimita laksa mwa secret. Mama pe na moni ozo bunda na ndenge na yo na biloko mama atika po secret wana batika te po bana ba artiste bazo ko matate po moi secret ne zalate est-ce que yo soit ki moi chance wana ya mama tikela ta moi secret moko ya musique congolaise na yembi nzembo moko parmi ba nzembo nanga o mi balé na tiaki sur YouTube na lobaki secret mama tikela ranga Nazara na 10 ans mais et fan na mtu nanga ti lelo na se rappelera nango quand c'estaki lobby mama nanga lobby mwana nanga soki okoli olingo yembela nzambe po nzambe nde mutu atombolaka koleka batu ya mokili amen donc wana eza secret moko mama pesanga ya makasi oh que nzambe ye moko pe mtu a permettre que etika na mtu nanga moni une Pongolov qui était ndenga zalaki a pesa mo anetoli salela nzambe donc c'est pas donné à tout le monde c'est vrai que ba papa na biso mususu ba maman mususu ba kufara brusquement aibisi mwana elo côté ça ne veut pas dire que il faut kaka mwana alanda o papa sali mwana alanda o mama sali non ezali volonté ya nzambe ezali façon nzambe apesi mutu na mutu don même biso ndenge to sangai na bana artiste nyoso bango nyoso te bazana ba don ya ba papa na bango omoni grand frère na biso emonga omona papa Franco azana don ya ko beta guitare te azana don ya ko emba te mais a créé orchestre azongi ici le tout puissant OK Jazz donc biso nyoso tant toza ko sangana les plus forts soutiennent les faibles et toza ko ça en telle sorte que atozana don te mais présence na yo ezongi ici déjà moboti titre nango za sunino yo yemba titre ya nzembo lingoloba nzemba o loba ki mama l'action secret titre nango zani accomplissement surnaturel. Tozonga na régie atila biso moi extrait nzembo wana bongo tozonga susu mais na remercier susu na ndako mama Izandunga ayambi biso sans oublier mama Gina Lubula pe baza na biso elongo ba sepeli koza na biso to ke na régie to yo kama nzembo wana bongo tozonga susu régie nakoyemba ata pasi tobisi
kati na pasi na minyoko pe na kozanga natalelaki yo nzambe abitike iloyoto bolinga solo ata mokolo te isuyo bosanaki ngai osungi ngai opesi ngai kimia na yo Natali kuna likolo Natali pe kawana se namon. Merci na régie na nzembo malamu otiel sa accomplissement et salinga susu moi lelo yo yeka po hotel msepso mo ka ba cher de pour nde balbaka. Bien bon ya kama bongisi nzambe. Merci ma bongisi nzambe tozo continuer ka ko na moni yo na palaki na maboko. Oyo obetela biso lisolo ezanini. Oui, on ezali on ebisi bino ezalaki maxi single na bimisaki hein, mais par rapport ya ba occupation mosusu nde moyen na bimsa album ezalaki na noté mais vraiment ba fan nanga baza toujours na patience hein, ba accepter tonyo so o na koki kozwa pour que un jour na ça la bango album le lenge sengeli alors o ezaki car avant goût na pesa e bango hein, donc pour que ba se calmer ba yoka moi ngongo ba se souvenir quand même na surtout na conseil maman pesinga puisque nzembo accomplissement surnaturel les a plus témoignage. Na mon ba titre mi balé awa, ya liboso solo bi déjà, ya mi balé éternel. Ce que musique yo ça la biso. Pour les lobiso ba congolais to constater, to comme na ba tendance. Musique ya mokili na musique ya nzambe. Ce que yo yeli biso mama na ndenge ya musique o ya nzambe, ou bien yeli biso mama na musique ya mokili. Musique eza musique. Musique ya nzambe na musique ya mokili. Naza sûr que ba congolais nde ba bimisa yango hein, puisque na moni na États-Unis une Whitney Houston qui a bien sûr pas son affaire mais ayemba ki nzembo nzambe na mona pe pa na biso papa na biso papa wemba pa yemba ki nzembo nzambe donc musique nyo surtout tango ebetaka eza musique eza inde message oyo zoko bimisa nde eza différent ya nga na lobaki ngaba message na bimisaka je chante la paix. Je chante banzembo ezali ko glorifier nzambe et je chante banzembo ya mama nanga pona ko honorer ye. Ko babo ete bato ba yemba musique nzambe ba oyina yo po bango balobi. Ba oyina ngai te. Po omoni soko tel ba misusu ba yemba ki musique ya nzambe, ba yemba ki pe moustiquaire ezali ko komisa nzambe te. Hein? Puisque ceux qui tokei toujours na omoni nga esi ekomelinga, je crains mon Dieu, je suis chrétienne. Na yembi nzembo ya ba invité nga na église na yembi nzembo ya kokumisa nzambe nzembo nanga oyo accomplissement surnaturel na yembi yango etango na kiti mutu moko ayebisi pasteur alobi ameye ayembaka banzembo ya Pongo Love na TV oyebi pasteur ayebisi nini abi keba likambo oyo komelaki David musali ya David ekomela ote David tanga banaye ko binela nzambe na babi yo mokonzi mobimbozo bina boye mutu alobaki na zaye frappé oyebi relation nga naza na ngona nzambe te alors tant naza ko honorer mama nanga yo lobi ke na yembeli mokili ke banzamba frappé yo ozano na raison mama Sanda po musique en pe ya nzambe to futaka ba $50 pour na kota ba concert ya mokili $50. Voilà alors ngai eloko nazali vraiment koloba nazali koyemba musique ezali kokumisa nzambe nazali koyemba musique sur la paix au Congo pe nazali ko exploiter ba nzembo ya mama o atika parce que eza héritage nanga même bana Israël tant bazali ko kene ko bundisa banguna na bango bazali ko zo même babité na bango donc héritage ya ba païen bango bazui ekomi ya bango et bonga mama nanga tiki musique ya kitoko boye natika ngo batu bazo bamvwa manasima batu kutu basi bamvwa mingi pona bando kipango te il est grand temps que na récupérer ba biloko nyonso ya mama nanga même ba o batekaka ba minzembo na ya à travers internet ka mingi te tokanga bango nyonso en tout cas bokanga na moi pe moi ki bo ngai yo ezayo epana ebele penza na nzoto parce que bo sangani ka bana ka ba musicien eza bana ba musicien te hein bana ya ba artiste voilà na si sa question na voilà ngande na bima bebo sangani ka bino na bino bana ba artiste donc ce qui vous a qui mona artiste était na lingo malamina okota te bon omoni eza likambo etali bana ba artiste donc artiste musicien comédien peintre donc nyonso et tozali kaka kozwa bana ya ba artiste o ba kufate même ba o baza ba vivant
bango nyonso tout toza na besoin na bango pour exact et concerner biso bana ba artiste, en tout cas artiste en général. C'est vrai majorité jusque là ils a plus ba artiste musicien, mais to se limiter na ba artiste musicien kakate, donc bana nyonso ba artiste na catégorie nyonso toza na bango bosenga. To comme chité mamuke na mon nazio pe moi ta embele to ke pe moi likolo mingi to mekana ko kita mamuke séjour na kata Canada lobi rozonga message ni no tika biso bata Canada po tiki biso pe na posa po na yebiki opesa biso su magu muke nzemba mama po to continuer su moi muke to chité mais message ni no opesa po sima mikolo a lobi net penga na eka par azabo tamsu na ko soke ma message ni tika biso. En tout cas d'abord na remercier de tout mon cœur bandeko nyonso ya Canada nazalaki na Toronto ndé nazabu na Toronto nazalaki na Montréal bayambinga très kitoko ma Yves Gris hein? Donc na pesi ba bisou à ebele maman nanga Isabelle Bella Love trop de bolingo maman Gina maman Nelly et bon papa nanga Kei Sancho nzambe apambola e makasi même yo ndeko Alain ndeko Rocky Joshua na mwasi na Joyce ndeko nanga Valérie bayambinga bien bango nyonso vraiment na pesi merci eza pe na mingi o bakanaki ba luka kokutana na ngaya mais par rapport ya ba distance hein ba kokite maman na ngai pe maman Henriette alongwe kuna na États-Unis aeti wana ndeko nanga Alfonso na pesi bango ba gros bisous bandeko nyonso tout auto zaki na bango en contact o ba sali que séjour nanga ezala vraiment agréable papa Gali papa Blaise mobile nangai Armel Bonseni Koudjou parce que yende mutu apesi ngai feu vert hein mobile mususu ko luka bomba et tout faire lingité mais ye azanet manager aza vraiment manager nanga le héros dans l'ombre ndé na benga kaye ba gros bisous na bana ngai et tout donc merci mingi na ba canadien moi message au sauter ngam mke de dunga to comme na dédicace moi message au tikeli biso ba bon message ngana tikeli bino ba canadien. Je suis là na kei menaza ya bino ka ndenge na lobaki na koya soirée ekozala bokozala informé pour na toyeba na ko se rappeler na ba ancien succès donc très bientôt tokena na moi pose moi mketo zonga osa biso mo eloka suka mama et puis tokena moi dédicace à to kaza biso je vais yo ngalo. C'est bien arrivé. Il n'y a pas de commentaire à faire. Nous l'avons dédouané sans problème, sans tracasserie, dans les normes, dans les conditions requises par la douane. Nous sommes là. Et aujourd'hui, bon, je trouve que nous pouvons faire ces partenariats-là avec Fret Express Maritime, vu le sérieux que nous avons trouvé chez eux. Nous pouvons leur faire confiance et aussi ils peuvent nous faire confiance, puisque moi-même je suis le témoin vivant du véhicule qui a été expédié depuis Toronto. Il est arrivé en très bon état. De retour à plateau, merci Maman Sandra Mpongo, merci encore au Pessibiso, chance auto découvrir yo, et puis to découvrir ce biloko Maman Atikala Biso, to comme chité, et ça la moi bien dans na zo biloko wana, nga kutu moi chance na zui yanga suna oyoka su mama pena bien na yoka pena ba nostalgie ya Maman Mpongo, mais au pesa susu moi gu ya suka bato ba Holanda Biso. Basi pela susu comme ça to chité na biso bakake ezanga mbula ebeti na motima mwanga motima mo baby na kokiteo bolingo ngai nakaba mingi lelo bafuti ngai lifuta ya pundae mutima ya mwana ya moto nzoka isuaka boye ngai nakei solo nakei komi baby sarangai
Mutima mwangai moke nangele mutima mwangai mabanzu mangai make nangele mabanzu mangai bako yebisangai balobi bolingo ezali na suka te onatika e nalembi yo kadi ya banza wa mama na mokili baloba balemba die bakomata lelo lobi bakokita na tika e nalembi yo kadi ya banza wa mama. Merci maman Sandra, merci maman Sandra Pongo, merci Soussou, merci na ba numéro sur bazolanda so partout dans le monde, Télé 24, boyebi base en Afrique du Sud, ban Afrique du Sud nyo surtout na asir maman Sandra raisonner bino pe un jour za kotokuna, merci na Jilipo ya Mukala mais popo ya toujours na pointe neza la kaka, na merci na bato to ba Holanda biso mokil mobimba Kams Kabemba, Martin Kabongo, sans oublier mère biso Ayurambi, Niki Kayembe, donc na sepela trop boza wate bato bazaliawa bazo lela bazo sepela sentiment ningo wana mais ozonga so moi vite fait na bien monsieur Sili promettre biso ozonga so capo sepela biso na loko po to lancer so appel bino moi bato ozala balar wana eloko yango occasion na Canada ba producteur boze bien na otanga ba kombote eloko yango yo Patrick Aruna yango tozo yango cha tozo yango penda to sala yango penda sipi mwela yango mais moi message au bateau ba la producteur au basala moi masolo kote ozonga soka mama so asuta yangwana na ozala wana été mais pour na contacter nga numéro na nga kin eza plus 243 994 00094 donc plus 243 99 40 000 non plus 243 994 00094. Merci, Gervais, il y a numéro en Gervais l'exemple déjà na Sewana pour nous contacter maman na Sandra, numéro en Goana, pour contacter partout dans le monde azap enda kotambola. Merci na yo mutozai na bilili kuna atolink totanga komo na ote oza dokutani na numéro asika mais to promettre no télé 24 tozongi na ba numéro asika à suivre. Merci.